Dans biso bena danse citoyen nango esprit moko boye. Ya kotika mabele libanda te, ya kozwa mulangi kokota na sexité. Ça c'est monsieur sala. Ouais, eza ba danser belé ofandi pena boye otali a te. Koza su densité. Mone ko maka mususu. Ya biso siko to un esprit moko boye donc pena bo travail, on senti bien que te ba danser ba travailler, bo si sobi na ba vanda ba bete no maboko pa. Bomoni musala kebano. Bomoni musala les abeilles. Mais nana mingi olobate loanda bozela biso ka toya. Toya wana to beta makasi biso sa mpiaka te. Ne bango basala mpiaka biso to sala ngote. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.poto.com. Voilà, bozo comprendre tout ça kaka na kati ya rap ya 1200 na pembe nanga toza na mami na biso babi komo na bilengi. Bonjour bilengi. Bonjour. Bilengi yo bilengi ni yo pesaka. Oh bama ba peso kombo bilengi. Bilengi pesa bilengi ya musala nanga. Bon, na pesa bilengi ba nyos ba sepela na ngai ba mona ngai ba fani nanga nyos ba sepela na mi bilengi. No bilengi yeyo danser du moment. Ok, bilabi yaza bilengi yo danseuse du moment. Bon, danseuse du moment. Le 25, le 24, ozo kendangola. Nini omemela bana Luanda. Po bana Luanda balinga luketo Biso musala, biso nde luketo. Trop de fesses mamato. Biso do bina rande, to bina. Bina na ba face. Te ba biso baningisaka ya pamba ya sima luketo ezate. Boningisa ba eloko te, ba biso nde luketo nde makambo. Biso to luate. To lua ba danseuse te. Biso moko. Si ça y biso bandeti na suki date ke wana ba misusu ba yebi na ba elote to loué ba misusu te mawato biso bana londa bazela biso le 24 le 25 tozana bon ba romona to soigner o ba on basala ki ya salité wana bana basala ya salité na Luanda ay yo pe bilango yemba mona polémique te ce polémique ya te bango banani bango neti bana wana nini wa mike wana wa musique matanga wana bango ba miyebi miyebi biso ne ba ozela biso ne to buka Afrique du Sud to buka pe kuna tisuka ne ba buka na Afrique du Sud ne pe boyo buka klat voilà kami te to mona bilengi na to mona nini vraiment aebo sala bonjour balobi to za kebano te bika kebano azala joueur genre du kebano azala joueur mais to moni ba peso kombo kebano bonjour bonjour ko ba peso kombo kebano pona musala milieu du terrain. Au milieu du terrain. Oui, na tourna wana. Mais bon mon on kana Luanda. Bon mon on a Luanda. Toya kuna les 24 et les 25. Toza wana. Peto bossa na table les 30 oyo, to na sortie officielle na biso ya dossier. Ya mbonga misa à double revolver. Papa possible. Dans biso bena danse citoyen nango esprit moko boye. Ya kotika mabele libanda te, ya kozwa mulangi kokota na sexité. Ça c'est monsieur sala. Ouais, eza ba danser belé ofandi pena boye otali a te. Koza su danse te. Mone ko maka mususu. Ya biso siko to un esprit moko boye donc pena bo travail, on senti bien que te ba danser ba travailler, bo si sobi na ba vanda ba bete no maboko pa donc biso to travailler bongo. Et puis présent la biso alinga beaucoup plus bongo. Na ko pesa ba bilingue mais mo pesa ba tout ben sanité te quoi c'est comme biso vraiment to mesana biso vraiment to mesana beaucoup na tika batu na ba suspense eza na ndenga chant na ndenga danse corée d'ensemble na ndenga ba mu dansa donc to linga pena suspense do bo vandi pena bo batu ba s'attendre na lo mo boté mais ba moni lo mo bo bou botu ba na suspense ba mo maboko voilà
on va vous laisser botala banonde ya bike banona bilengi na mettre totala qu'est-ce que on nini ba opesa biso eza que bana lwanda bozela bango babika peke doser ezo ya kala mingi te totala d'abord bilengi na bango ezaka ndeni na tiki bino vraiment bolanda rep bolanda bilengi na bango bilengi ya miel de son balobi bilengi ya ba danseuse o babina na orchestre ya miel de son et voilà je vous laisse bolanda ngana bino tozonga. Masano Obama Lutumba na kati ya Luanda donc ozila biso kaki na 2027 le 4 décembre on a signé Atlantico et puis le 25 décembre on a bon junior na Kimbangu Mama Lutumba Masana ki Ojoko donc bomoni musala kebano bomoni musala les abeilles mais nana mingi olobate Luanda bozela biso ka toya wana to beta makasi biso osala mpiaka te nde bango basala mpiaka biso tosala yango te na bwaki vie na nga Mika Montero Dodo Mbenja Tripoli bambote ebele bandeko nanga bomoni musala ya biso ne ande makambo musala nde biso toza wana na Luanda le 24 de 25 toza wana na Luanda tokobuka ngo toko soigner ba o bango basala ya salite wana bon na pesi vie na ngai Charity ser na nga Charity Moleka Mohamed Moleka na pesi Ale Katanga pesi vie na nga Tripoli mon père ouais. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com